Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Noëlla TV. Bonjour, bonsoir la famille. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Nzambe abatela biso nyonso, mabota na biso nyonso. Nzambe abomba biso. Ya liboso topesi Nzambe merci. Pete na pema na ye azali kopesa biso yo ofele bebele bazali susu na pema te, me biso azali kopesa biso pema. Tozali extraordinaire te, toleki ba o basili kokufa na eloko te. Ezali mawa pe bolingone na kati na biso, yango azali kobatela biso. Coucou, bino nyonso, babone ya Noëlla TV, nalingi bino mingi pour l'amour de Dieu. Babone nyonso ya Noëlla TV, ezala bosabona, ezala osabona nanu te, nazopesa bino bambote mingi. Nzambe abatela biso, Nzambe abomba biso. La famille, vraiment, nazo regrette mingi pour na caractère na biso ba Congolais. Pourquoi biso tozab motema mabe boye vraiment biso ba Congolais? Nzambe asali biso ndenge nini po tozala motema mabe boye? Tina mwana ya muke bébé innocent oyo ayebi lisumu te, mwana oyo ayebi kofinga te, ayebi kotiola te, ayebi donc nyonso na mokili oyo ayebi eloko te. Aza mwana oyo bazo kobokola ye na mama na ye na papa na ye ayebi eloko te. Me biso tozali ba mama, toza ba responsable. Pourquoi tozo kotia susu mwana oyo Arieta na kati ya réseaux sociaux? Tokoswana na mwana oyo nini, bokoloba na mwana oyo nini? Soki alakisi mama na ye alakisi bino mwana, bokosala na mwana oyo nini? Vraiment ba mama tosolola, toza na bana. Arieta azali kokoloko, akobenga bino donc koko te, me mwana na yo penza aboti, après mwana na ye suko aboti. Arieta aza bongo. Mama Arieta kobenga yo pe mama, marcre bokosaka bolingaka te babenga bino ba mama. Opoto ezaka bongo, oui tondima kaka bongo, mais Karine pe akobenga yo mama, mama 39, zala mama ko zala mukolo. Pourquoi makambo ya boye? Makambo ya soni boye. Yo linkaka bato baya kozonsa ko na miniature babanda kofinga yo oza mama. Respect otie yango wapi ba mama? Oza na bana, soki bana bazo komona tout le temps, bazo koloba kombo na yo mama tout le temps, bazo finga yo mama tout le temps, kaka kombo na yo ezozonga. Ezala quand même respect te vraiment mama. Mi pesa respect, dignité na nzoto na biso ba Congolais totie yango wapi vraiment? Soki Karine aye wana ke aye kofinga o aye koloba o azo manke o azo kofinga, me bino moko bozo kozongisa ye kaka po aya kozonga na kati ya kofinga. Après bokoloba ke tala ke o mutu awuti kobala exemple azo kolakisa yango, or ke bino bozo banda ye. En tout cas balobaka ke mukolo yo mutu kobanda respect, après mwana muke akolanda yo. Soki yo mukolo ozo mipesa respecte, mwana muke pe akopesa yo respecte. Vraiment biso mama ya poto tozalaki bato moko ya respect, tellement sangisa ekoma ebele. Bozo koyeba susu te nani yango aza nani aza bopesa nani respect, nani bopesa respecte. Na mwana oyo muke innocente oyo ayebi eloko moko te. Arieta bolobaki ke aza na zemi te, aza na mwana te.
sikoyo lelo bokomi sikoyo koluka ye ke bomona ye kaka alakisa bino Arieta ebongo ata alakisi bino Arieta yango bokosala na ye nini bokosala ye mpe nini bamama ye tosolola na moke balandi ya Noela TV babone ya Noela TV tosolola nanu moke makambo ya boye na communauté makambo ya boye pourquoi tochange bamama tochange na bandako toza na bana boza na bakoko na bandako sikoyo bozolunga susu bomona kaka mwana ya Karine mpo bokosalela ye nini banda zemi botungisi ye banda azalaki na zemi mwana wana akobotama te botuki nzambe na bolingo na ye na mawa na ye Arieta abotami esalaka biso esengo bokoyoka na life Karine azokosala life kuna Arieta azokoloba kuna Arieta azokoganga kuna ça fait du bien donc bino suye na bino ezalaka ke Karine azala wana nzambe apesa ye mwana te donc ati kozwa mwana na vi na ye te wana ezalaki suye na bino me suye ya nzambe ezalaki bongo te nzambe na bolingo na ye apesi ye mwana mpe mwana kitoko apesi ye mwana me sikoyo bino bozoyoka yango susi pourquoi bokontribue mpe ata na eloko ya mwana wana te mama na ye moko moto asouffrir na papa na ye na koko ne bamoni pasi basouffrir ti mwana bango nzambe apesi bango mwana nkombo Arieta lelo akokisi 7 mois sikoyo bino bolingi kaka bomona mwana yango apres soki bomoni mwana bokosala ye nini mpo bomema ye mpe wapi mpo mwana yango apesa bino nini donc soki bomoni Arieta donc vi na bino place oyo ekangamaki obi esukaki donc bokoresir na vie ou pas bamama toraisonne tozala bato mwana wana azali innocent botokaki mama na ye banda na zemi te wana azolukuta azokotia ya kotia Ali Express azokotia eza mwana te eza fantôme eza donc bopesaki bakombo nyonso bosaleli mpe na bokoti na studio bokesala video zemi eza te 0 olukaki yango okosilisa yango donc ye moko asilisi akangi bino monoko mwana akomi koloba na kati ya life bozoyoka yango sikoyo bolingi bomona ye mpo bosala ye nini bopesa mwana wana mpe nini bamama ye 39 mama 39 mipesa respect okoma kuna ke oyo bazofinga yo moko mipesa respect mama zala na place ya bomama zala na place ya bomama pasi ya kobota pasi ya kobota kanisa banda zemi ezokobanda ya moke banda zemi ezokokola ekuma ba 5 mois moye olala donc ndenge ya kolala ekochange obanda koluka na kolala ndenge nini na kobaluka ndenge nini nyonso wana kaka ozosalaka sacrifice kaka mpona ozwa mwana bamama toza mpe na mwa ya bamama ya maputa vraiment ngai heureusement nasalaki na ngai video ya liputa te parceke nakosala te mpona raisonne mingi bato oyo bazokoboma na este kuna ngai koto nazwa liputa nalata nasepela ebongo baoyo bazokoviole bongo baoyo bazokokataka mitu baza mpe basi lokola ngai pourkui ngai nasepela na nini nakosepela nzambe apesi ngai souffle vie ofele bamama yango irresponsable ya bamama eza babino baoyo bamama ba 39 bozanga vraiment motema bozanga vraiment neti mayele nayebi te mayele na place ya mayele botia yango wapi donc eza pasi vraiment oboyi moto yango mesiko ozokoluka susu omona mwana yango ozoluka susu pourquoi mpo osalela ye nini bazosenga yo mwana wana Arieta kote nini mpo balakisa yo mwana mpo osala Arieta nini anatanda oza mpe na bakoko na ndaku anatanda oza mpe na bana na ndaku bana na yo bazopesa yo conseil ke nini ke mama boye te eza respect te bakofinga yo bakosala yo bo eske bana bazokomona ou pas bana bazokomona humiliation nyonso bakohumilie mama na bango na réseaux sociaux ou pas
En tout cas, soki bana soki boza ba jeune fille, soki boza ba jeune garçon, bobenga mama na bino, bobenda ye matoi balobi mama, ozali mukolo, mipesa respect na réseaux sociaux. Réseaux sociaux eza place moko yo moko soko mipesi respecter, bakopesa pe respecter. Il faut yo moko o mise respecter. Après bato mosusu bakopesa yo respect pe moto mosusu akorespecte yo. Eloko akosala ezokozanga na YouTube yango olobi kete nakende susu kuna nakende kotumbola susu Arieta futo mona Arieta na YouTube ifuto mona Arieta banda abotama babomba ye ifuto mona eto bimisa ye mama na bongo na makasi bongo ata olingo mona mwana ngo vraiment nga kutu na kosepela kutu Karine vraiment na papa Evi na mama Charlotte bolakisa susu Arieta ngo pete voire même ata kosi 2 ans s'il vous plaît bolakisa yete parce que ezomona on dirait eza ne eloko moko bazo bongisa pona Arieta du fait que bamona ata kaka elongi na ye toyebi te nini yango bakosala vraiment bolakisa ye même pas bakufa kaka bongo na zeme eza te mwana aza te silicone aza te donc malamu batikala bongo ke bolakisa bango mwana oyo ezaki motema mabe vraiment oyo ezaki motema mabe en attendant oza mama oza na bakoko oza na bana pourquoi bozosala makambo ya boye boboyi moto yango après siko bolanda susu vi na ye pas à pas mobali aboyi ye papa Evi akimi papa Evi aza te papa Evi donc nazokomona na bapage donc ozokomona mpenza bato nde bazokoma papa Evi akimi deja aza susu te bandeko na ngai bandeko bakongolais to change na bakaraktere na biso oyo eza ya koboma motu balobaka te ki ozwa kaka mbeli ozwa machete ndenge bazokokata bandeko na biso na est kuna wana bomoni ke wi babomi motu te koma motu balobi ke ezalaka maloba parce que maloba na biso ezalaka mbeli maloba ezalaka mabe balobi ke nzambe asalaki mokili na maloba c'est ça nzambe asala mokili na maloba bandeko tokeba na maloba na biso tozobimisaka tokeba na balangage na biso tokontrolaka balangage na biso ozobimisa langage bozoyeba te ke ezoblesse moninga mosusu ezopesa moninga mosusu pasi. C'est pas gentil le Congolais tozalaki boye te pourquoi tokoma na ba haine moko ya niveau moko o comprendre tolobi ke au Congolais moto azolobela ndeko na ye non c'est pas ça bandeko na biso to changer toza ba mama boza ba mama mikolo kari na kobenga bino kutu ba mama mais bozosala ndiri boza bana mike bozosala ondiri boza bana mike so bomoni ke matière eza te eloko koloba na YouTube eza te tonga bilamba na yo otongaka kende classe lakisa ndenge ozotanga lakisa ndenge ozokumba velo na yo lakisa nyonso donc nyonso okotia mutu bakotala respect yo moko fu omipesa yo moko fu mipesa discipline na kati ya nzoto na yo avant moto arespecte yo moko fu mipesa respect okoya komona mutu oyo akanaki komona yo buzoba te aya komona buzoba parce que yo moko mutu olingi mutu amona yo buzoba mwana aza bebe innocent bokoluka ye po boswana na ye nini bokoluka mwana wana ya bebe po donc mosusu youtubers mosusu mpenza vraiment azobimisa audace aza mpenza na posa amona Arieta yango ata elongi po asala na ye rando tala niveau nini tozokende wapi mpe tozosuka wapi mwana lokola Arieta koswana donc botiki mama na ye bozoluka Arieta po boswana na Arieta munoko nini yango akoloba quelle honte bokoswana na Arieta munoko nini Arieta akoloba nini ye wana ndenge alobaka na mama na ye boyokaka ndenge alobaka bolobaka wana aza mwana te wana aza silicone moto elobaka wana mwana yango ndeni nalelaka te quelle sorte ya mwana
La famille nazoyebisa bino nga bana na nga nazali 4 fois mama. Donc bana na ngai balelaka te. Bana nga bazalaka ondire bana na ndako wana bana bazalaka te. Mwana ata aza bebe o balobaka libumu pasi bana balelaka basinga wana etungisaka bana na nga balelaka te. Oyoka mwana saka kolela mwana nga ka yango wana esili. Okomona nga penza nakoluka penza nazola ata alali onika olamusa mwana bozosala nyonso boprovoke mwana ke aluka ata kolela ata moke boyoka ata mwana ndenge alelaka jamais bana nga bango nyonso 4 bana nga balelaka te. Donc mutu na mutu aza na likolo na ye ndenge nzambe apesaka ye bana na ye. Mutu na mutu okomona bana batungisaka ye alalaka te. Mosusu okomona mwana na ye atungisaka comme mwana Karine azalaka na life wana bebe na ye okoyoka te place bebe na ye azolela. Et surtout soki déjà alesi ye bien osukoli ye déjà bien ale na ye bien makambo esili bongo alela pourquoi? C'est ça l'éducation. Éducation dans les bases. Yango wana éducation. Yango tokopesa na kati ya bana biso yango wana. Ezoko banda dès le début. Dès les bas âges yango wana éducation. C'est ça. Siko bino bolobaka ke azalaka mwana te, azalaka silicone wana azalaka mwana te et tout. Siko boso koluka susu bomona ye alakisa bino elongi. Ba mama po bokena elongi ya mwana wana wapi. Pomema ye wapi place nyonso bokokende bokoti komona mwana wana te. Mokongo na mokongo bokomona kaka mokongo bokomonaka mwana wana te parce que aza na makilama Yesu. Makilama Yesu eza kobomba na kati Arieta bokoti komona ye te. Bino bobundana na mama na ye Karine Mokonzi bobundana. Papa Evi asalaka na YouTube te. Papa Evi aye kobala nde Karine aza nde star à YouTube. Mais Papa Evi aza star te. Faut bosuka bosukaka bongo babino bozala na ba YouTube boza pe na mibali na bino bazalaka na ba YouTube te bobimisaka mibali na ba YouTube parce que bozalaka bazoba botia mibali na bino na YouTube mais no mama YouTube ezali mpona yo moko olingi yango eza mibali te. Donc bozwa ye bongo ye moko alobake du fait que ne bomonaka ye wana esi esuka bomona esusu te asalaka na YouTube te botoka na bino Karine bofinga na bino Karine mais botika Arieta na libanda botika Papa Evi libanda botika pe Mama Charlotte libanda po kuna pe bokoka na bino te. Mwana wana aza kobatama na makilama Yesu. Makilama Yesu eza kaka na kati Arieta. Nyonso Arieta azosala ata ndenge bolobi ke bozwa ata mongongo nene mama na ye asalaka life. Makilama Yesu eza kozinga na kati na ye parce que aza innocent ayebi na ye eloko te. Ono so bozo koluka ye ayebi pe te ke bazo koluka nga na YouTube ayebi yango te. Ayebi te même atako si inane même akosi 2 ans ayebi na eloko te. Innocent. Ata bosali bokeluke na crèche bokoluke bokomona ye pe te po aza na makilama Yesu. La famille vraiment totika ki motema mabe totika ki motema mabe vraiment totika ki motema mabe ba mama totika ki motema mabe na réseaux sociaux toza ba mama toyebi pasi ya kolela na maternité ndenge ezali pasi ya kobota ndenge ezali pasi ya komema zemi 9 mois ti oya kokoma obota eza na basi mosusu bakokaka te ti na 5 mois omoni aye kobota siko oyo abandi yango de 0 ti na 9 mois omoni pe bebe na yo yango yeyo na maboko ale moto mosusu aya abanda kosakana na mwana yango bandeko na ngai tozalaka meme bato tozala na place ba mama na place ba mama tomitia na place ba mama eza na bebele na moma oyo bebele baza na bandako banganga bebele baza na baeglise bebele aza na kosala jeune bebele bakosi eke yaka na nganga boye okomona okozwa zemi bebele donc mutu na minute azalela pasi donc sikoyo yo nzambe apesi yo mwana na facilité apesi Karine mwasi na mwana na facilité oyo balobaki ete jamais ye akoki kobota jamais ye akoki kozwa mwana me nzambe apesi ye ale aya kozala kaka zoba aya kolakisa mwana ye kaka bongo na plaisir parce que bino bozo kotoka ye ke elakisa biso mwana na yo
jamais ata aza zoba jamais bebeli baza na kolela na minute oyo banda kolela balobi lala boye na position oyo kozwa zemi sala boye kende na église boye sala boye akenda mangomba mangengenge kuna yango te akendela bapaster boye yango te bapaster mosusu bazokokosa ye ya kolongola bilamba to komona yo apo kozwa zemi bamosusu donc mama botika bana baza mabonza nzambe moto apesaka biso bana totiaka bana na bareseau sociaux te bozoluka bamiete tozoluka mwa mbongo mike mike eza bana bato batindi bino na bareseau sociaux te bana baza a part botiaka bana a part botikaka bana mpe kofingaka bana botikaka bana na kati te botikaka bana na kati ya biloko na bino te non. Franchement wana te bana mama 39 bobenda mama na bino matoi vraiment bobenda mama na bino matoi vraiment azalaka même mama azala na respect amipesa respect po boye esilisaka respect nyonso ozalaki nango ata moke bakolongola yo respect parce que yo moko moto oluki yango c'est pas bon, c'est pas gentil oza mama oyebi pasi ya kobota oyebi pasi ya komema zemi 9 mois oyebi okoki kosala bote arieta azali koko na yo akobenga yo koko 39 akobenga yo koko totika kindoki totika motema mabe boye tokobenga yango eza kindoki boye tokobenga yango vraiment eza kindoki eza malamu te vraiment baabone ya Noela TV nazalaki na kamwa temps moke nazwaki mpona na participe na bino mpona makambo ya Arieta osusu bamama oyo bazokozonga susu bebe innocent oyo na kati ya makambo oyo nalobaki naya kolobela ata moke baabone ya Noela TV vraiment nalingi bino mingi bosabone vraiment surtout kobosana te kopartage aimer mpe esala biso bien vraiment bosabone pourquoi pas na Noela TV bandeko na ngai bosabone ebele bao basabone na nte na Noela TV s'il vous plaît tosabone la famille esala biso bien nalingi bino mingi vraiment nalingi bino mingi totala makambo mosusu kaka na misu boye te makambo mosusu vraiment ezalaka il faut otala ngo na misu mosusu ya molimo mpo makambo mosusu ozomona moto azosala ozomona neti kaka jeme nzoka nde eza makambo mpenza eza na profondeur vraiment eza mpenza na signification nango pourquoi donc faut tuna mpenza baquestion ebele pourquoi moto alingi boye pourquoi moto asali boye donc ezalaka makambo mosusu ya koloba te ke asalela yango baje non te makambo mosusu botala yango kana na liso ya bongo te faut kotalaka mosika pourquoi moto wana alobi bo pourquoi akanisaki bo faut kosala yango vraiment analyse faut koanalyse vraiment makambo moto abimisi yango boye mpo na nini ezalaki à cause ya nini c'est ça alors Karine conseil gratuit même Arieta il n'en est jamais kolakise même pas bokende kofete na bino ata atikali mama Charlotte ndenge atikalaka atikala komeka kolakise même pas afanda olakisa te bango bazelaka wana bazelaka Arieta yango soki Arieta yango asala bango nini bazelaka wana soki ezalaki esengo na bango ke bakangaka yo ke obotaka te apres bayebi pe te ke nzambe afungola yo siko balingi bazongisa soso bakokoka susu te alors faut kozala pe kaka mayele bomba Arieta bien bomba ye bien bomba ye vraiment bazelaka wana ti bango moko bazela ti bakolemba vraiment bazela ti bakolemba bazela ti bakolemba merci la famille merci natiki bino merci mpona kamwa video na biso tosali mpona koloba mpona makambo oyo ezopesa pasi mpe mawa ezosala mpe soni mpona communauté na biso congolaise vraiment eza mawa faut tochange mpo eza bien te merci la famille merci nazotika bino babutu malamu bapremidi ya malamu nyonso vraiment nzambe abatela biso mpe nzambe apesa biso nyonso oza nango na posa merci baabone ya Noela TV bye bosabone bopartage boaime kosala biso bien au revoir.
Noëlla TV, abonnez-vous massivement. Yasika, Noëlla TV, eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, mbisi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe mpakasa. Mama e bosabone epa ndeko na biso Noëlla TV. Epwa Noëlla TV, nzungu ezotoko seko toko.